Maman akufi, maman na yo akufi oui en société. Oh, nalobaki na oseka. Mais seka. Oh, ozokaba oseka. Seka. Ah, oseka te. Na tuni question. Maman aboti yo akufi ou bien akufite? Oya awa, na boya na boîte Afrika. Comme si eloko on préparer quand on a Karine. Karine a préparé. Tika Karine. Bete eloko oyo na période oyo. Non, David. Frappé mboka. On liste. On frappé ma prêtre là. David, Frappé ma toi. David, kocha Karine na mpe mbongo yo koti si. Calculer mbongo combien? Osu mbongo wa. David, osala gentil. Calculer combien? Paye pas le fou mamate. Mbongo kote belé. David, c'est mbongo le witu wa. Mais mbongo coûte 40 000 na PayPal. Na coûte attends mbongo Karine 40 000 na PayPal. Tanga na di combien? David, s'il te plaît. Tanga ba mbongo ba pesa. Calcule mon bail. Pas ya papa na moko fali poupa aigle. Aigle. Fali. Appelle si combien? Si t'appelles kusana zala ma concentré. OK. Je n'ai concentré aigle appelle si combien? Fali appelle si. Fali comment Fali? Appelle si. Fali appelle ça combien? Au combien Fali hein? Natie Fali. OK, comment 2000? Fali. Toi tu as vrai calcul maintenant. Comment Fali 2000? Fali 2000 euros. OK. Na beso boucha mingité. Comment choisir ma tata? Yo mo pesa ngaya. Na pesa comment choisir ma tata? Bato basungenga na matanga. Grand maître hein? Oui. Choisir. Boss choisir ma tata grand maître. Choisir appelle combien? 7 000 euros. 7 000 euros. OK. Oyo grand maître choisir ma tata. Martin Bako le to compter bon on était parce que yango de na qui sale pour me chopona yamba bat parce que na Mone naza kimia vraiment. Naza vraiment kimia émission. Naza na droit obebi sangote. Yo pe na besoin te ke o me mabiso zonga bozonga bo. Répondre kaka na mituna na ngai. To lelo mo naza kimia ya kimia. Na ye baboy. Et arriva ki ndenge nini be komela nini esalake lelo okoma ko finga papa Hervé. Papa Misayo, lelo okoma ko manquer faire ba respect, lelo okoma ko boya faire, lelo okoma ko solo la faire ma salité na miso bato. Ba manque respect tout le temps. Faire sala nini, nino yokutana, ma nino ya sala yo parce que le bibi opesi ba témoignage bien, o bana ko traîner na liki ya faire. Motamema yo na monde ya internet ezanani. Poko mayo. Motamema na monde internet nde na ko ba père spirituel nga eza Ferregola. Nani? Papa Hervé. Dans monde internet, moto aza père spirituel nanga. Maintenant, je m'envoie là ingaka na lobi na Papa Hervé na biche ke na lingi na te Papa Hervé nda proposa na te ngam na imseki na lingi na yeba na Papa Hervé. Na lingi nga pe ba solo komo nanga na lingi na yeba na. Papa Hervé ba proposa nga nazala danseuse, na comme danseuse, maintenant il faut nazonga Kinshasa. Ozaki 22 ans, Ozaki déjà dévergé. Non, bah dévergé na ba retard hein. Et bah dévergé na ba 18 ans hein. Bah dévergé na penza retard. Osali 2 ans. Nazo kende 2 ans. Mobala touché. Mobala touché ngate. Donc kende 2 ans. Bon, on doutait tes potos anda ko morote. Voilà. Oyozoloba. Yoko parce que na loba ngo tout temps na be émission na yo. Tant na yaka na émission na lobango. Non que de 2 ans on va la toucher à ngate. Que Karine na moni Karine aza mutu malamu. Tant ba Sarah ba osala nga ba live. Pendant une semaine Karine a soigné la nga pendant une semaine à défendre nga. Pendant une semaine Karine a défendre nga. Nga moyena lobezate Karine a beta ba gloria, a beta ba Sarah tola. A beta bango ba gauche, ba droite, a beta penza. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel,
discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neyebi te. Yaka, tokiti na metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina kula metro. Isa tani ngaba ba nini. Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza le magasin Awa Toza au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa Naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa Toza Awa na Château Minaye pour na kolongola batampo ba maman. Manduka ba maman oyo bazana besoin osala taille mpona kokita mabumu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baange monene lipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche. Non, yozomona te. Oyo loka metro. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali. nalia na bambisi na barestaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokolia yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air de Botali Bisso. Awa na Paris, j'espère que tout ça, Medi na Paris, bandeko na biso États-Unis, bandeko à Canada, et rotan mususu bazolala, biso na Congo Révolution, ça là déjà, et bandaki déjà tout la mukaki. Merci na réalisation toujours, il y a Michel Kombe Aigle, place à Sota la biso, Tobo Sanate, Chris Ndonga la grand merci na yo, manager, Christian Lukoki poto na poto, émission oyo, toujours ezaka manager par Christian Lukoki poto na poto, grand merci na yo. Topé sambote na bandeko bazota la biso na Canada, na États-Unis, partout, bandeko pe ya Inde, bolela ki David opé sa biso mbote te, mbote na bino, bandeko pe ya Portugal, boleba ki David opé sa biso mbote te, bondi ya place bazota la biso, pourquoi pas base Greco, na kati ya Angola na Luanda, place bazota la biso, merci. Événement monene eza na kati ya Paris, date ya le 7 juin, avec ba comédien na biso. Oyo bazo l'exhibition na réalisation tozali chez Coco ezali événement oyo kozala awa mo bange l'événement le 7 juin awa na kati ya Paris ba comédie ba koya bomona mama Kalunga bazali tozomona ba décor tozomona baza tellement belé ba comédie na biso ba kozala awa na kati ya Paris boya to seka to solola tout le monde nyonso botala ka bango na busika là toko passer lisusu grand merci na tap tap Saint ezali application o ezali ozana posaka oke l'agence te pour que notina mbogo non oko déplacer te yo betamka merci Michel Kombe o betamka na téléphone na yo ndenge bomoni wana mbala moko tap Saint o télécharger na téléphone na yo soko ozana mboka Europe awa biso na bato ya Europe otindi 100 €. Tiens na mutu na on dekona ozwa 5 € na Congo papa c'est 5 € ya gratuit ce qui aux bandeko États-Unis d'Amérique soko tini 100 $ bakozwa 110 $, mais conditions ezali moko code promo betaka mombele oyanga lobet na chiffre 5 voilà topé sambote na DG
César Akindu sa voyage na Brazzaville donc soko olingi oya mikili ya poto olingi oya poto ozaka na Brazzaville ozaka na Kinshasa agence moko ya sur ezali kaka sa voyage ya PDG DG César Akindu voilà na kati ya plateau de retour ya Grace Mbizi la sexy après kokufi la mama après mama kufaki mama kufite communauté bemela hasard mama kufi mama kufite Grace Mbizi de retour mais là on a sepeli alati ba noir mais la monique azal forme Grace Mbizi bonjour et bienvenue à la plateau d'émission. Oui, merci beaucoup David Mombele. Merci na Michel Condé. Merci na Yopé. Après, je crois, un mois. Voilà, les choses. Voilà. Biso Topesio, merci. L'équipe technique Mobimba, te présenter vraiment mes condoléances dans toute la famille. Oya Yombizi, place Bazo, Talabiso. Mais moi, ba doute ezali na liwa ya maman. Moi, ba doute ezali. Ya ngwa na Biso Topesio, merci. To me kozo explication claire. Oza moto yebani. Mais doute ezali na liwa ya maman na yo. Donc, ça veut dire, bah, makami bele bimaki. Lelo, vous m'avez biso to sepele to ziotan. Pour to meka kozo explication claire. Santé, ça va? Na bébé na biso? Oui, santé très bien. Moi, dans la classe, santé très bien. Malgré moi, ma fatigue, parce qu'il n'a pas qui formation. Dans Nancy, ça va à 19h. Donc, moi, ma fatigue et la formation, mais santé, ça va. Voilà, merci. Lelo, to lingi to yeba libota na yo moke. Bo bota ma boni na libota na yo. Et puis, maman a bota bana 4. 3 filles. Non, 3 filles, voilà, un garçon. Bon, na bana bamalanga nazanga moko nazana poto, le reste bana Congo. Nani amema yo na mikili ya poto? Mutamanga na poto eza mobali. Voilà, mobala mundele. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Ah, donc vous allez qui na mobile mundele? Oui, na Congo. Na Congo. Yem taye no poto? Yem taye na nga poto. Azaki mobile, azaki jeune, abotaki nante, azaki vala, ayaki na Congo, kosala na TNT, eza lokola ba SFR ya awa. Donc, yem taye na na poto po abalanga. Po abalayo? Oui. Mais abobota na été? Te tobota te. Voilà, bo separa. Tokabana, parce que quand ayaki nanga na poto, c'était prévu que tobala na après tozoma Congo. Mais maman na biso alingaki te, amonaki à l'époque, tant tomo na poto eza danger. Donc maman amonaki que nake de poto pour 2 jours nazonga France, nazonga nake de poto 2 jours après nazonga Congo, maman monaki un montage te. J'étais encore jeune, je crois 17 ans. Yo poto na âge. Bon, na poto, si tu calcules bien, 20 ans. Hein? 20 ans. Oui, poto 20 ans. Ouais. Bah, période de... Non, 22 ans. 22 ans. Donc, le baké, Ozaki, 22 ans, Ozaki déjà dévergé. Non, bah, dévergé, non, là-bas, retard, hein. Et bah dévergé na ba 18 ans, hein. Bah dévergé na penza retard. Et on a zalanga trop chaud na makan balite. Parce que nga ba dévergé nga retard. Na ba no fan de père coco. Donc biso toza omoni moto soko ko le père coco. Priorité za faut que de côté ka coco alia. Il faut la mukatongo ko luka biloko côté ka pour coco alia. Donc voilà, na passé vinanga na coco nanga. Ok. Donc, tout le baké na vina yo, otikala kosa ki ndumbate. Non. Mundelo wa mema inga poto. Na eba izaki kaka nebalbaka negenzamba atrasa ba chômeur. Ce qui est écrit est déjà écrit. Non, on se rappelait
nazalaki kolala ezalaki na 7h na banofanda epai ya camarade ya mama nakendaki kopase mwa bavacance nazo se rappele ezalaki na ntongo nazalaki mpenza salite makasi nazali vraiment salite na lipapa nasokolaki kuta elongi te nazolala na ba 7h du matin camarade ya mama akendaki mosala me ntango nga naolala esprit moko ezoloba nga nabima libanda wana na 7h maintenant esprit moko ezoloba nga te lala pongi yo oza na pongi continue kolala mais esprit oyo ebandaki koloba nga nabima libanda ezalaki trop fort ntango nabimi mpe libanda nakata naotiaka likolo moko na liboso ya portail libanda likolo moko ezalaki na kati ya lopango ntango naotiaka lokolo moko na portail libanda voiture egare liboso na nga wana suki ezalaki sali te suki ya kotelema donc esprit ezoloba nga nakende na salon moko ezalaki en face na biso donc nakende na salon wana nake opene suki mpo nazalaki na pene te bon nazalaki na badifficulté bapasi tututu mais te ntango naobima liboso mpo nakende na salon nake epene suki namoni jeep ya 4x4 egare liboso ya lopango mondele moko aobenga nga liboso ya lopango na biso kaka nabi meme azobenga nga nde nini après nake mpe par respect mondele wana alobi na nga nalingi na invité tokende kodejeuner na ville nayebisi non nakokende te na bilamba olata te tala nde naza na asali te nakokende ville te abi na nga pourquoi nga bino nana elamba olata te mpo nakende ville akomprenaki nga alobi na nga apesa nga numero no ya telefone napesa ye mpe kaka numero ka ndenge ezalaka kaka napesi ye numero ya telefone nakenda mpe ndako 2 jours namona moto abengi ozo se rappele na nga ezali mondele wana ezali mpe faculté de chance tobanda na ye ti toya na epoto boya na epoto moto amema yo na monde ya internet ezalaka nani mpo koma yo moto amema nga na monde internet nde nakoloba père spirituel na nga eza Ferigola nani papa Hervé na monde internet moto aza père spirituel na nga Fera un musicien amema yo na monde internet et c'est passé nde nini bon nga nde nalobaka nga nauta province Amia na bano camarade na nga na Amia wana oyo tobanda otraine ezalaki Bionique Gola ndeko ya papa Hervé voilà déjà na bano osola na papa Hervé déjà tosola déjà soki obenga ndeko na ye nga mpe nasola na ye déjà maintenant jo moko eyelai nga kaka nalobi na papa Hervé nayebisi eke nalingi te papa Hervé nde aproposa te ngamu nayebisaki nalingi nayebana papa Hervé nalingi nga mpe basolola kombo na nga nalingi nayebana papa Hervé bato aproposa nga nazala danseuse nakoma danseuse maintenant il faut nazonga Kinshasa nakesa yango na Kinshasa nga alobile non nakokende Kinshasa te c'est impossible soit nazala danseuse no me na ndenge ya poto ye alobi te il faut okende Kinshasa basalaki danseuse na Kinshasa après nalobi non nasololi na copine na nga Patience Ibembo azalaka danseuse ya Kofi à l'époque c'est ma meilleure copine aussi nasololi na Patience Ibembo nalobi pachanga nalingi nazala danseuse nalingi nayebana papa Hervé nasololi na ye alobi nazala danseuse nakeso Congo te esimba te nde Patience akotisanga boule que komana bato batiaka bamikro sala bamikro na bato otiaka bamikro koyebana ye moto akotisanga boule wana bien ref na ezalaki ozalaki na besoin oyebana mokili moko voilà après alobi na nga natiaka bato bamikro nakontataki namonaki kotiaka bamikro yango à l'époque nakokutana na nani nakooriente nga à l'époque tozalaki na Dri Kombaki voilà à l'époque tozalaki na Dri Kombaki moto anoyi kosa azalaki na site na contactaki Dri Kombaki na bina ngi natiaka bato micro na lingi nazala boye abina ngai yaka après à côté nga tina komaki indépendant ti lelo voilà soki sikoyo totali ke lelo tokoloba ke moto oyo apesa yo courage ou apesa yo force tokobenga eza Ferigola oui parce que aza grand frère ya camarade nanga aza kwa grand frère nanga donc ntango ozolinga okota monde na ye il faut osenga conseil so bato batali même temps na bandaki baémission na banomboka kaka papa Hervé
parce que wana nazana na ba PDG Willy Tokate nazaki na mututé donc na bana ko boka na kaka papa Hervé na bana na ye po nazaki na bato boka te donc mutu penza o apesanga tanga na comical journaliste premier jour na salaki na tinda ye papa Hervé et première émission nanga elo ka yebisa ngai bon soko lingo sa musala o sala a soutenir ka bonne chance. Siko e arriva ki ndenge nini be komela nini esala ke lelo okoma ko finga papa Hervé papa misayo lelo okoma ko manquer faire ba respect lelo okoma ko boya faire lelo okoma ko solo la faire ma be salité na miso bato ba manque respect tout le temps faire sala nini no yokutana ma be nino ya sala yo parce que le bibi opesi ba témoignage bien au bana ko traîner na leki ya faire bionique. Oui, sikoyo nino esalike obana ko manquer ya ne ba respect. Yo na faire bosaka na problème nino faire sala yo. Bon, na kota la bien faire sala ngai lo côté parce que ça confrère. Bon, au moni monde de musique ils ont ba réalité belé. Monde de musique ils ont ba réalité belé. Donc je veux pas trop dire que papa va sala ngai lo côté. Mais ils ont une réalité on a coach na musique monde ils ont une réalité avec monde de musique ne balwa kiza monde moko compliqué monde encore monde arabe Ce qui lelo fait azotala parce que lelo na mono so na titi de mususu o solo mamu na nda mona malamu vuma ce qui caméra no yango ce qui fait les gola otala yo na ba bolo na yi ni no koloba na. Bon nala kamolo baté nan kama bomati kolobate parce que na bomela papa Hervé mututé na sala epe mabete mais ezaka réalité ave mais nde na iba papa Hervé bano linganga ya nakala wana peza na obete la ngotolo abana ekolinganga na ndenga linga la façon ni te na ndenga leki na ndenga leki papa Hervé bano linganga mais réalité à musique ya eza makamu susu musique eza makamu belé toko beno OK eza envoûtement te eza envoûtement te mais eza ka réalité à vie ya musique na yeko kota na monde moko boye donc soki monde wana etambola bongo yo po otambola ka bongo monde ya musique papa azate respect azate grand frère azate mama azate eza monde moko. Naibite comment je peux expliquer na monde ba respecter mutu te ato bota mina mutu mama moko papa moko mais tango ekoma na monde à musique donc obosa ndike o eza grand frère o eza maman o eza mwana mais eza monde moko glissant y a rien à réparer y a rien à dire mais ozala ki pe les réalité ozaki pe trop héritier watanabe nazala toujours trop héritier c'était quand ça fait 3 jours héritier azaki na studio abina tindelanga mutu kana Kishasa wana atindelanga mbongo nazala toujours en bonne relation na héritier wat héritier mutu na tembe gogan to sola na na appel vidéo je comprends hein voilà to sola appel dernièrement ça fait 3 jours abenga na bengi na bibos na mpiaka na problème voiture nanga na olinga na cha ingrédient na voiture nanga non ngana baksango moi pièce moko ezozanga pièce yango eza et donc so na globé noso na posa 2000 € pour na zala l'aise ayo senga tindanga mutu na studio na tindi mutu pe abenga pe na appel vidéo pour confirmer nga mutu wana donc héritier mutu nanga gogan mutu na temi wana famille donc mata ekita wana famille grand frère na tanto zo wana yo osaka ka célibataire ou bien osana mobile nanda te David Mombele na célibataire d'accord sans engagement osa célibataire osana mokanda poto osana permis o ba filming wa kumbaka te yo osana permis ona mokanda poto osana mona na ndako ya française osana ndako ya kitoko ndako ya salité te mais ndako ya kitoko ça veut dire bandako na poto ekeseni merci na kota na ndako no senti ke moi si mutavanda awa merci yo moko ta mosaka calcul wana relation ba garçon pe balingaka yo oza pe moi si kitoko oza ba critère ya bien o moi si ko cha onanda nini ezangaka oputaka na mobali ya bien
okoma engagé. Bon, David Mombele, d'abord, naza chrétienne. Voilà. Natambolaka, ainsi dit l'Éternel. Chaque chose a son temps. Nazela temps yanzambe, nana wesa ate. Naza naibike, naza mwasi nana ba critère. Naza mwasi nana ba critère. Naibi kufanda na mobali. Naibi kulamba. Nanda kunanga soko yi ata poussé au monde na trop maniaque. Donc, nana ba critère tout naibi respecter mon bali. Naibi fanda na mobali. Tu comprends? Mais nazala sauté que nana créé mobali moko boye parce que nana PDG voulait toka parce que nana boss nana choisi Matata parce que nana maman grâce Mariam et Bonja. C'est pas parce que nana ya Théo Zambrota dollar et là la kana poche. C'est pas parce que nazana na boss Abeda Chour que na créé mariage bakade koya kodzaso koya tététété ngala vivaka selon dit l'Éternel. Ça veut dire que nazela temps o nzamba alobake ngai na kobala jo boyi na okuta na mbala vi na nga boyi mais ngala koko forcer te. Est-ce que oui baka moi si akola ranoki moi si apusa na ranoki akoli pe noki mais nzambe oyo nzambe na biso oyo atindanga na mokili nzambe alobake moi se komba ozala te moi se célibataire pe ozala te e nzambe o nga na ndimela nzambe o nga na salelaka aotika nga boye te na yebi parce que David nayaka na bimiso no so na yebi so ke na okende 2 ans mobala simbanga te obini osali 2 ans nazokende 2 ans mobala touché anga te nakokende 2 ans. Bon, on doutait tes potes anda kumoko te. Voilà. Yoko yoka parce que na loba ngo tout le temps na émission na yo. Tant na yaka na émission na loba ngo. Donc de 2 ans on va la toucher anga te. Donc c'est pour te dire que so mon bala yesiko yo au sentier présent moni moi c'est oyo so ka sali bato ebele eye banaka. Ozo comprendre na la possibilité o kanga pe mon bali. Na la chance o kanga mobali na nzoto na ngai basi et jouer kitoko na kanga mobali. Na comportement na nga fi ya ba boîte te na nga fi ya banganda te na fi ya dibanda te nga vi na ngeza musala net on sa formation na ke formation 12 na 19 heures na kotindako formation ni no sala non wana vie privée donc naza muto libanda te déjà na on gagné déjà 1 point par mobali na lata kitoko na on gagné point na ta ya kitoko so na longa bilamba nanga ata ndota moko ezate libela hotele mapenza musune vandi na tolo penza si mape bandi oya molepe quispe eza et puis c'est la monnaie quispe eza voilà donc na okanga mobali na ba critère tout ozo comprendre na okanga nga mobali na relation taka nga na leka aigle mobali wana baba no boke ofeli héritier baba no boke ofeli da ozwa penze bele ozwa ozo comprendre de na ba domaine tout na okanga nga mobali voilà to vana na mama na nana mukanda naza fi moko na deboyaka kitoko na teka nzoto te comprendre likolo nango na tambola na voiture ya 31 500 au moins voiture nga na kumba na milia ba congolais zate mutu moko te yo longola nga défi ponga na makamba voiture so na ye na makamba voiture ta na yaka mobimba voiture onga na okumba lelo soko oke na ba milia ba congolais mutu azana ngote naza la seule et le seul ana voiture wana okumba voiture wana ngali nga bongo ta na yaka makambo na nga ba voiture so na se décider que na yaka mobimba boza combien de filles à internet ou bien à YouTube ou bien ba filles ba travailler na TikTok ou bazana voiture bazate nanga moko na Paris na Kinshasa to mona Maria Tumba na poto nanga moko voilà bango to ba mata train ba mata train nga mata train te de non sono boy cabriolet ezelanga liboso ya bureau cabriolet voilà 31 500
tokóma série avant na voiture à sport. kasi avant tokóma wana ti pesanga nano ntan moke tika telefone na yo pusana pembeni moke tomeka kosoma makambo eza très important. Mama akufi, mama na yo akufi ubi en société. Oh, nalobaki na oseka ti mais seka ti oh ozokaka oseka seka oseka oyo oseka te Natuni question. Mama aboti yo akufi ubi akufi te. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. mais nalobi ya ndenge nini matanga ekomi lokola bazotuna Lazare asekwi to asekwi te. David Mombele nga nayaki na makambo ya matanga ezalaki na buzz te. Premier jour makambo na ngai ya matanga ezalaki na mona buzz te. Ezalaki matanga normal. Nga nayaki kaka na annonce epai bafani na nga ke naza na matanga. Et puis bayaki kopesa nga annonce nouvelle wana nazalaki en plein live na TikTok. Donc ngai mpo na nga mama akufi point barre. Nde naza boye naza papa na nga asi akufa. Grâce. Tikala na okimia s'il te plaît. Yo ka motuna na nga bien. Okay. Na ntango tosolola na yo, mama na yo aza na se ya mabele bakunda ye ou bien mama na yo aza na Brazzaville. Mama akufi. Mama akufi. Ok. Sambone ezwaki ozaki na live? Oui, nazaki na live. Ok, d'accord. Okokoyebisa ngai pourquoi mama akufi yo ke Brazzaville te? Une très bonne question. Tout à l'heure, 2 jours avant ba annoncer que mama akufi, nautaki déjà kofuta formation nanga. Na futi formation ou non ça futi 2300 eza mbonga poche nanga. Wana nga nayebi te ke mama akufi. Donc, na futa formation nanga 2300 €. Mama akufi. Nake place na futa formation na bisi bango ke na matanga ozongisanga mbongo nanga po nazwa basal na lela mama nanga. Bayebisinga ke lela mama na yo so bakunzi mama na yo oye formation. Donc ça veut dire que liwa mama nanga ekipaki bango te tali bango te. Mundele aza lokwa congolais te aza lokwa africain te. Donc ça veut dire que soko sisi kolela oye formation ba ozongisa mbongo te parce que basi batindelenga déjà planning nanga déjà na mail. Basi bakalaki déjà babouclaki déjà tout était déjà bouclé. Donc ils peuvent pas annuler, c'est impossible. Et puis makambo matanga la moni ba collègue nanga ya internet ba matisi yango trop likolo et comment il pensa et donc moko na banayi ko s'attendre te que et ça la buzz et ba internet ba comme sango matière. Au moins David Mombele soki moto o sala live na Facebook non ndima ke moto azoloba makambo eza sérieux ou bien na TikTok na ondimela moto wana ke azoloba makambo eza sérieux. Mais soko moni par exemple Sarah Tola a sala live na YouTube na ye. C'est que a sala a la matière intégrale bomuna ye YouTube efutaka. Tango ya zoya koloba na bino lobi to ya na vérité mama grâce mbisi akufite mais aye na vérité te makosi ka communauté mais aye loba na bino bokota na YouTube na ye tango osala 1500 1000 vues personnes ba okota na YouTube na ye ezake po YouTube efuta ye. Monde internet eza monde na yeko tala ngo na yeko comprendre ngo na liwa ya mama tango yo zolela bato msuba wela YouTube efuta bango. Bakoma ko babengi yango matière. Donc bango bakomisi liwa ya mama no matière. Donc baopesa na ba rendez-vous epa ya bato bakota na ba live na YouTube. Baozwela ngo mbongo YouTube efuta bango bawela ka libumu na bango. Mais yo tango olela itali bango te YouTube bana donc bango ba awa eza mboka mwana na mwana donc awa mama te papa te. Awa na monde internet balela raté. Donc awa penza matière eza sans pitié.
donc tout le babato ba comprendre biso na Congo révolution na baboni na biso ke mutu loko saratola mutu abandaki yango saratola aza mutu moko deja ayaka kaka na bamatière lokuta mama so disant ndenge otuna nga mama akufi te yo nanga de toi et de moi eloba copine nanga Karim Mokonzi alobi bango balobi ah nani olobi na tudolobi nini kasi ndenge copine nanga Karim Mokonzi alobi bango balobi ke mon Dieu Yesu mon Dieu ça nanga il conduit mission wallahi na tango apasi bayeba bato malamu copine no Karim Mokonzi oui parce que ya alobi nanga grâce ah mami ya alobi nanga grâce bango balobi mama no akufi te me bapesi biso preuve te ke mama no akufi te mutu moko aye na preuve aza te ni audio ya mama na yo ke nakufi te ni ata photo ya mama ni video preuve eza te me bango bakokomisa yango matière bakotisa mbongo na YouTube nabia grâce calme-toi baye na vérité moko te bakoyesanga yo melana kitsa nauti komela ebele te yo melana mai nauti komela grâce o to solola mama oya babotinga we mama oyo nga na olinga ye koleka yo aza mama na yo te aza mama nga voilà natuni yo question mo simple bato mokili mo balima yeba soko ye na chaîne oyo depuis mama ufaki oza star monene chaîne ya liboso oleki awa oleki awa pourquoi oyebiki oyo message ekende message ekota partout voilà kamango esila ozongela vie na yo voilà donc ça veut dire awa oyo oleka na chaîne ya monene ouais chaîne ya monene elingaka vérité awa eza Congo révolution ouais toza netre na makambo nyonso na musique na batualité na bino biloko tu biso recevaka tout le monde ouais oyo bozosolola na baninga na yo na basaratola bakani mokonzi bablo olangi bajael ezali mama oyo aboti mama nanga bango bana bamama na bango na kipaka te na lobela bamama na bango te oyebiki yo me bango baolobela mama nanga pardon malebo mpo mama nanga abota mwana aza star nani asala émission badie oui nani asala bazwa bango baba star me bamama na bango bayebani te nani asala émission yebi bamama na bango pardon nga nayeba te nani asala émission oyebi bavi ya bato teme oyebi vi ya mama nanga kaka soki akufa takufa te lelo nde tokonte papa atika yo mama atika yo orpheline de père et de mère donc oza botikali yo moko nga moko kaka na bana nanga na bana na bandeko oui yango no voilà nani oyo bengaki moto liboso parce que ozalaki na live bayebisi yo ke mama akufi merci Michel Comel nabengai moto te nazalaki na live na annonce mbala moko na bafani nanga ke mama akufi nani oyo abengaki yo moto liboso Karim Mokonzi olobi Karim moto abengai moto liboso balela nanga Karine abengi yo bolela ensemble alela nanga we d'accord Karine era bengi yo moni appel oyebaki numéro ya Karine non nayebi ete nayebi eka na réseaux sociaux namonaki sœur na biso adeboya bien abunda apenza bien nga nayebi eka na réseaux sociaux na numéro neta tosolola jamais na vie abenga ye kuta expliquer bato abengaki nga na numéro na ye te parce que WhatsApp ekomamaka kombo abangaki ke namona kombo na ye nabanga koyamba ye ya expliquer ngu déjà abenga na numéro mosusu oyo ekokoma kombo na ye te mpona yamba ye. Elle m'a appelé pour pleurer avec moi. Bosoni na Karine à Kaboul na yo mawa ensemble. Oui, à côté pe maman naye maman Charlotte pour a consoler nga. D'accord. Osaki nini ta oyo ki maman Charlotte maman oyo aboti Karim Mokonzi oyo fingaka tout le temps o makaba respect. Na senga ki maman Charlotte pardon hein? Place na ye ba ki valeur ya maman. Tanga na osura na ye na sentir. C'est comme si on soit na maman botinga. Tout de suite na senga ki pardon. Pas à maman. Et comment qui yo muto sala ki demande wane pa ya Karine? Non. Pour payer ça yo 500 €? Non. Je répète encore, Karine a bengi nga na téléphone. Alobi grâce mbizi eza Karine Mokonzi. Et moi alobi même na tikala ki 1 minute silencieux. Na tikala yi penza moi qui dit ben a bengi nga abi mes condoléances tout na monde ngozole la tout nga na tia étant que biso bat internet en plus yo nga to banda nzela moko presque donc nga na tia 500 € pour na cotisation na nga ndenge mama akufi. Ya ye na makambo na ye. Na obenga na ye. Na obenga nete. Ozui 500 €. Na zui te. Ya za na mboka na ye na Belgique na ndaku na ye nga na ndaku na nga. Na zui wapi. Ya lobi abenga Paul ba ke nga kuna tuni ye.
Albi PayPal, azui PayPal, pas un néné, ya na Facebook, un néné, ya. Azoi qui déjà PayPal. Mais premier jour, néné a pouya qui maman a koufaki. Premier jour, ba Chantal Moula balela qui maman a koufi. Néné a peu premier jour, abane ko soutenir que maman a koufi. Ba Sarato la premier jour. Ba ngoto ba prince bakali, maman a koufaki premier jour. Bazo le lananga. Mais na comprendre troisième jour, katango karina ye. Matange bongami, na misonga na omona matange komi fête. Et komi base. Nga na gagné loko na matanga ta. Ponga nazala na YouTube te na kota mbongo na YouTube te po YouTube futanga. Nga nazala ka na page na nga Facebook na Snap na nga Snapchat na nga ya GM Busy 2024. Wana Snap na nga. Nga na YouTube te na kota matière YouTube futanga lokola bango ba vivana na ba YouTube. Mais premier jour matanga ezalaki bien. Biso tout bata internet ole la mama. Ba Chantal Bola, ba Saratola, biso tout. Kaka tango Karina ye. Matange bo. Bango moko tellement na comprendre que tout ça biso ya quoi ngana mut internet. Ba Saratola ba internet. Poto bongo la base. Poto comme c'est le moment base. Biso za ba internet, biso de tous en internet. Eza TikTok. To senga via muntu moko te ou be fan moko te. Elle est rapide. Donc matanga bango ba internet ngana mut internet. Bo po ba bongo la matanga ngana ngai ekoma fête. O biso no surtout to moni matanga comme copie na bango. But monsieur va non sala ba 100 personnes ba okota na live lokola Gloire Langi. Mais Gloire comme iko yamba ba 2000 personnes ba okota na live pour na matière maman grâce mise koufi. Na vandi na tana bi na bengi ya Jolie Mayala masango a foire. Ya Jolie Mayala mutema ya vieux corps coordinateur. Ya Jolie Mayala masango a foire. Na benga bi oh. Mais bato ba na rapidité sans pitié. Ba moni ke aya komi na Karine. Karine pe kuna osa ba live ofinga bango. Bango pe kuna yaya na omona internet na misu. Na obenga Karine na bi Karine tika na ba live. Karine okoka na lisusu te. Nazo koka lisusu te na mo. Donc no gana omona ba otindela nga. Na omona ba live ba muso ba kota 100 personnes. Ba komo sala ba 2000 personnes. Yaya yeba ke tango mota moni 2000 personnes ba koti na live na ye. Azu elengit. Alors comme ça matière à maman grâce mbisi lisusu elenge intéressant. Alors comme ça bino kutu lobi to ya na matière mususu to ya na maman bota grâce mbisi penza ko ya na live. Mais or ke kapro TikTok peut foutre rabat. Ah ouais l'intérêt na ye. Voilà, nena ye baboué parce que omoni ne la ki na mituna. Omoni na zabou, naza kimia vraiment. Naza vraiment kimia émission. Naza na droit obebi sangote. Yo pe na besoin te ke umi mabdiso zonga bozonga bu répondre kaka na mituna na ngai to lelo mona za kimia e kimia na ye baboué mama akufi osolo la katela Gloire Langi mais na moni Gloire Langi aye mataga ayaka ki oui kasi na lobi note Gloire tango ayaka ki matanga le lendemain tango sali live arabi ke grâce mbisa ngwa konde nazaki na mata premier jour na ebiso ezaki bien bango to ba olela mama pour Gloire ayaka ki matanga to so au moins premier jour David premier jour ezaki bien matanga kinya ba to ba osala ba live kaka ba osala ba live ba olela mama tout Gloire aye alobi ke grâce busy na moni na ba bouton a kondi pona konda ki penza. Ya confirmé batu na live. Mais deuxième jour na ba Gloire ba tala na omona batu ba change linga ba face. Ta na passé na période moko na ebiso so kwa wa makasi to kwei. Omona muto bo solo na 12h na 13h a changé. N'est ko comprendre eza problème à jalousie. Kongola o kansa Kenneth matanga oyo yaya tozwa big to calculer. Na ziko be na matanga oyo to calculer. La vie on veut le c'est que formation na ngai. Attends mona poser question avant to comment on calculer. Maman avant tika yo maman abanda ko be la mutu maman na zaili boma. Omone ba échappatoire lokuta. Metango ba lobi maman ba no be la mutu ba tie vidéo ba tite. Kongola viva aka na lokuta. Tala nde bambeli nga gikambo bakoseli nga makambo. O abomi mama po asomba range. Yaya, voiture par exemple o nga na kumbaka eleki range 10 millions de fois. Voiture o nga na pusaka eleki range 1 million de fois. Pour range ko zwango na 10 000 euros range e lokota. Toke na calcul. Calculer.
calcule mon Toba gars. et pas ya papa na moko fali poupa aigle. Aigle. Fali Apesi combien? si t'appelles kusana zala ma concentré. Ok. Naza concentré. Aigle apesi combien? Fali apesi. Fali. Comment Fali? Apesi. Fali apesi combien? Au combien Fali, hein? Natie Fali. Ok. Comment 2000? Fali. Toi, tu as un vrai calcul maintenant. Comment Fali 2000? Fali 2000 euros. Ok. Na beso boucha mingité. Comment choisir ma tata? Yomo pesa ngaya. Non, parce que comment choisir ma tata? Bato basungenga na matanga. Grand maître, hein? Oui. Choisis. Boss choisir ma tata, grand maître. Choisis apesi combien? 7000 euros. 7000 euros. Ok. Oyo, grand maître choisis ma tata. Martin Bakole to compte bon on était parce que yango de nazo ki sale. Pour me chopona yamba bat parce que na ninga kitena yamba bat na ndako nanga na ninga kitako nanga eza privé eza ndako kwa mwana nanga eza ndako nanga te na senga ke mbongo nazo sale po bato bano benga nga ba ya kolelisa nga na bano boya ndako. Mais to chapeka na. Bon to cha Martin Bakole. De boxer Martin Bakole. Martin Bakole 1200 euros. Martin Bakole 1200. Martin Bakole 1200. Ok. 1200 euros. Ok. Karine Mokonzi 500 euros. Mami combien? 500 euros. Karine. Nali no abenge mami. Karine Mokonzi 500 euros. Oui. Nali soit pesiombo. Ya Théo Zambruta. Boss Théo Zambruta. Ya Théo Zambruta. 1000 euros. Zambruta. 1000 euros. 1000 euros. Ok. Ok. Nali soit pesiombo. La pesi ba chinois Karine Mokonzi. Parce que Karine a senga ki bango. A senga bango ba soutenir nga na moment on a banaï ko passé. Na mona ipe ba fan na ipe ba soutenir kinga. Bon, maintenant bon, tout ça ba chinois. Tout ça ba chinois ya Karine. Ba fan na chinois senga la fan na Karine ba pesa ko. A senga nga mbo pa ba fan na je crois ba ezaki bon tout ça 1300. Bon, normalement 1200 mais tout ça 1300. 1300. Ok. Ok. Maintenant, longola mbongo sale, longola na 800 euros mbongo sale. On a foutu. Naza besoin. Et s'il y a na iso na bonta pesa ingati. Bambo nyuso ngo. Ya yango. Yango na kaka. To compter. Ok. Et ça li combien? Voilà calcul mental. Nga tu no batu moko. Et s'il y a alpesio to le bikate apesite. Ya pas combo la tangi ya mwana. Ok. Et ça li combien? Contribution ya fait rigolate. Na zuite. Héritier apesi ngai mbongo pona sala promotion. Eza mbongo te pona matanga. Do wata mbongo matanga. Te wata mbongo apesi nga na senga ki pona bakisa ba ingrédients na voiture nanga. Na ebisi na posa 2000. Et que na cadre pe ya promotion. Eza mbongo ya nga na wata. Po mama li basi ba kunde déjà. Donc soki na ti yo kabenga eza mbongo kabenga voilà. Wata wana mbongo apesi na. Est-ce que ozwaki mbongo ya yawi etoka? Mama nanga jour akufi lelo. Mama nanga kufi ta na sola ki na boss. Boss a promettre nga ke a kosunganga ndenge mama akufi. Mais eko tombe mama PDG akufi le lendemain. Mais donc nga nanga fi intérêt na landa PDG pour na intérêt na koka yesus ko tungisa ete même yo moko. Ye pas akufi la ki mama boti. Ata yo moko na banolo muto olela muto na pasa a perdre mama na ye. Côté na koya ki omoni côté na koya ki faillite PDG. Ok. Est-ce que loboko na ngai est-ce que ozwaki mbongo ya boss Jimmy Belao? Na zimbongo ka bato na tangi. Ok. Ozwi mbongo ya boss Abedachou? Bato nalingi na ya na lokuta te po bato okosela nga makambo nga na ye na vérité. Nga na tangi boss Abedachou aza boss na nga. D'accord? Mais nga na lobi no bato mbongo o bato ba soutenir nga yango wana. D'accord. Dernier mutu asuka ozwaki mbongo ya Willy Michel le code amupa. Ya Willy na zuite. Ozwite hein? Ok, d'accord. Tanga mbongo watu esali combien? To calculer. Bon, grâce tout ça la boya. Esali combien? Même pas 12 000 hein? Nasa le rappelle. Même pas 11 000. C'est là notre kimia. C'est un nasa le rappelle. C'est là. Grâce aux mbongo ya matanga pour okunda maman. Ozui 2000 euros ya aigle fali poupa. Ozui boss grand maître choisi matata. Apesio 7000 euros. Ok. Ozui boxer nabiso Martin Bakole. Apesio. Afuta ira sal 1200. 1200 euros. Tikanga na loba. Ozui mbongo ya Mani Karine Mokonzi. 500 euros. Ozui mbongo ya Théo Zambruta.
1000 euros. Ozwi mbongo ya bachinois oyo ya Karim Mokonzi do bafane na ye sele moto ana bafane ebele so alobi bosala boye ezala Karim Mokonzi bapesi wana yo moto oloba kasi bapesi yo 1300. donc maintenant nga Karim mpe soki azwi problème bafane na nga mpe oyo msiko te ye aza na ye aza na problème te me nalobi jour toza bato nga nandimaki ke ekomela nga ya briske ye mpe Karim jour ke problème ekwela ye bafane na nga parce que bafane na nga basilikaki moko balobi tozongisa bongo Karim moko mpo baobenga nga baotianga pression bafane na nga baotianga pression donc nga jour ke Karim namoni Karim aza mutu malamu ntango basara baosala nga balive pendant une semaine Karim aswanela nga pendant une semaine aodéfendre nga pendant une semaine Karim naodéfendre nga moye naloba eza te Karim aobeta bagloria aobeta basara tola aobeta bango bagauche badroite aobeta mpenza nga mo emo nalobi na mwana mare mpe mananu Karim aobundela nga donc jour ke Karim mpo na motema malamu oyo alakisi nga jour mpe ozwa par exemple na souhaité te ekozala mpe peut-être lino esala epasi ekomi ke peut-être ana mbongo te nakosenga bafane na nga baotiela ye mpo bolingo oyo yanga na Karim Mokonzi minute oyo eza ya bongo Karim soki azwi lino esala epasi na ye na live na nga na TikTok bafane na nga baotiela ye yo kaka sinasala boye estce yo moko na motu na yo nga nasololaka eza mpe na Christian Koki poto na poto te ntango molai tofinganaka na internet tofinganaka bato bayebi ke nga na Christian Koki tona baguerre nga nazwi problème mama obe papa na nga akufi moto aliboso acontribue eza Christian Koki yo ozomona te ke eza piège oyo Karine amemaki yo mpo alaction ke amaîtresse est-ce que yo mona motu na yo ozokompa ke Karine awenge maintenant yo olobaki Karine aza wenge soki azalaki wenge Karine alobi ye moto aluki nga ye moto aye vers mais moto akoki koluka yo ele 12 na se 12 eza te yaya nga nafandi na ndako na nga ye moto asengi aluki banumero na nga aye vers nga epuis ntango basara tola baoswa baofinga nga kuna baocontribue baokosa sans bapreuve ye azoswandelaka pendant une semaine wana nde obengi wenge te wana eza bolile fraternité fraternelle lelo so bapesi yo azoswandelaka okota na WhatsApp ya Karine omoni Karine atie Grâce Mbizi na profil ya WhatsApp wana nde 12 okoti peut-être na WhatsApp ya Karim atie photo ya Grâce Mbizi na profil kasi okosala choix nini entre so bapesi yo Karim Mokonzi na Glo Olange oposwa nani Karim Mokonzi Karim Mokonzi parce que nde namoni na matanga bolingo oyo apesi nga normalement ntango mama akufaki ye nde fela aseka nga makambo basara bagloire baosa ye nde fela asala yango mais namoni le contraire basara bazoloba ke mama akufi te men Karine oloba ke mama akufi parce que bino boya na ba preuve te bo placer eloko te bozolakisa biso eloko te bokomi okosa nde bato biso tonote ke bakundi mama oyo aboti yo mais yo moko okepela sa fille te mais naza en pleine formation mon frère donc otiki bakunda mama na yo kona formation parce que makelele ezalaki trop na réseaux sociaux toa bafamille baafricain famille ya bakindoki toa na bafamille ya babantu bazosala makelele ke nga nazwi 20 000 euros ya matanga yo kalikile mbongo tu wana ya combien même pas 12 000 même pas 11 000 ata nalobi David Mombele exemple omoni mbongo nyonso tu oyo David omoni bambongo nyonso tu oyo eke Congo nga mbongo oyo nasimbi na maboko na nga eza oyo héritier apesi nga mpo nasala zela mpo nasalela promotion bambongo tu oyo ekendaki Congo tosala net exemple mama akufi te kasi mama na mbongo tu oyo mpo nga nalia ata 1 euro te d'accord mama kasi basombele lopango mama tosala net mama tokoti na baja basara tola mama akufi te na mbongo wana nyonso to eke Congo esungi mama bazwile lopango na ndako mama akomi star mpo mama wana ngam nazwa ye en charge ata po ale ata bombo eutaka na poche na nga nafutelaki ndako ya 2 chambres salon 12 toilette cuisine nafutelaki ana docteur privé nafutelaki connexion nafutelaki courant nafutelaki mai nafutelaki kolia nafutelaki mpe mwana mosala mama botangwa so okoti ndako na ye zela malebe pardon so okoti ndako ya mama na nga eza lokola aviva lokola bato bavanda na poto natiela écran placement wana na boma bato te na ana écran placement na mire ana congélateur frigo aza na table à manger ana gazinier net avant kuti akufa batinga nga message
avant kufa gaz esilaki atati même gaz esili mbongo ewutaka na poto epa na nga so calcule mbongo natindaka na mois nakóma na 400 € par mois wana ka mama oyo akufi wana nabomaka motu te mais nasungaka mama na nga des années déjà ozo comprendre mais lelo kongola alobi ke nga na ye omoni eloko esala nga mpasi David Mombele obi eloko ezosala nga mpasi eza que abomi mama mpo asomba voiture mais David Mombele sois honnête avec toi-même nga makambo ya voiture na nga nabandaki yango kala d'accord makambo ya voiture na nga nabandaki yango kala na bémission na yo. Sois honnête avec toi, David Mombele. Depuis le mois de janvier, yo kuto lembaki makambo voiture na nga ya sika. Na bana ko yebisote na bémission non na fandi na kiti. Na lobi que David Mombele prochaine émission non ya na voiture à sika. Je te disais pas ça? Oui, au bana ko lobango mais oui ko somba mutu kango voiture on kaka na période air kaka mama kufi ba contribution ba mbong grâce. C'est là. David, c'est là. Loba bien, c'est là. Non, personne non prix. Voiture na nga ya 31 500 calculé. Attends. Voiture na nga o la tambla na 31 500. Oh ya sika. Voilà, Est-ce que grâce yo moko ndimaki obo mama na opona mutu. Mais c'est bête, on a congolais comment. Mais Kongola bosani ke nga na ya réseaux sociaux na sa opération libele wana na obeta nan matolote na mwasi ya mundele na ya réseaux sociaux mwasi ya mundele na ya réseaux sociaux lobby na sali opération natala boy natala yo na ya réseaux sociaux na mwasi ya mundele na ya réseaux sociaux lobby na sali opération libele na libongo 7000 € na ya réseaux sociaux avant na ya réseaux sociaux na sa anniversaire bado yo bayaraki wana ngana na koti monde preste na ya réseaux sociaux déjà na tambola na voiture na ya réseaux sociaux bongo ozo comprendre mais kongola bosani grâce mbiza ngo obo loba grâce mbiza kumba na somba ba voiture avant lelo na koma na voiture à 31 500 grâce mbiza bobosani grâce mbiza ba Audi TT grâce mbiza sopa pesa BMW Z4 cabriolet congolais moko tayana na voiture wana na muta ba voiture ya lelota likolo nango soko moni sima nanga je pèse nana boss nanga PDG wuli toka so natali liboso natali sima espoir Dieu merci na bengaki Dieu merci nzamba tia motema mama Claudia Sassou PDG wuli toka papa moko motema malamu boss moko peza motema malamu oyebike zela na silisa c'est là zela na silisa ngana somba ba Audi TT kana muskade na sala musala ukande na za grâce mbizi na boma moto te na tambola na ba BMW Z4 na uto na avant na koma na voiture na nga o ya 30500 na bano tambola na Peugeot 308 ya sika cabriolet pe na soma voiture na 10 000 € en occasion na boma moto te donc ba délire na ba délire ta na on sa ba délire ba voiture na somba audité 2 fois na vie na boma moto te lelo nde po na voiture à 30 ba kosa inani ke abomi mama pa somba range ngana na range te na kenet na range wapi na ke na range wapi ngana loba ki na yo na ozo range te loba vérité ngana loba ki no na ozo range ata migenye mayebi ke ngai mige kuta bano sekanga atika lokuta voiture yo somba voiture à 30 000 € voiture nanga déjà eza makambo kala na petango ngana ekolo soki ngana ekolo oya lokola mutu soka lobi ke lobi na olata robe à Gucci na fête à David Mombele c'est que aza déjà na robe à Gucci d'accord yana ti yo lobi o sa la fête après na lobi no na téléphone David lobi no ya na fête no lobi no belta Gucci likolo ti na se c'est que na sir na c'est la te répondre ga c'est que na ba Gucci ango no les lots to comprendre bien que to lo so ki ngana lo baba na kala depuis janvier na émission Nike na ba life na kasela na ba life na ngana beta ka tolo nazo yan na mars o egosila te nazo ya na voiture à 31 000 nazo ya na voiture à 30 000 voiture na mozo bi makada période maman na kufi ya on c'est la terre mbongo ya batu ya addition ya c'est là na lobaki na batu voiture na obimisango na mars mama pe akufi na mars coïncidence na sani grâce ya pardon ko yebisanga metenet mama akufi nga net le na saboye na nga ka grâce na ka chrétienne
Na bana ikolaka yo pe na lakaki yo pe na émission. Zongi se émission to sala ki récemment avant émission oyo. Na lakaki yo ke tango ba oya awa na boya na voiture Afrika. Comme si elo ko ngo préparer quand on a Karine. Karine a préparé qui yo. Tika Karine. Bete loko oyo na période oyo. Non, David. Frappé mboka. David. On frappé ma prêtre là. David. Frappé ba toi. David, David, kocha Karine na mpe ko mo ko ici. Au calculer mbongo combien? Au mbongo. David osala gentil. Calculer combien? Paye pas le fou mamate. Mbongo côté belé. David, c'est mbongo le witu wa. Mais mbongo coûte 40 000 na PayPal. Na coûte attends mbongo Karine 40 000 na PayPal. Tanga na di combien? David, s'il te plaît. Tanga bambongo ba pesa. Il fallait combien? Et bimika pedo maman Koufi. Quel niveau? Mais quand na lobby, quand la période on appelle la base formation non. Quand la formation ko timba bon. Oui. Formation pesi mbamo ke. Formation la bande pe la base. Le kokunda maman te pour la formation. Formation là. Na ko yo so batuma bête. Yiso so ko la kilomètre là. David, s'il te plaît. Au ko frappe pas mettre. Na listo pas mettre bazali hein, mais au frapper bango. David, s'il te plaît. Pourtant la voiture est dans bon ango 30 000. S'il te plaît. Kala moto na mutu d'ailleurs. David, s'il te plaît. David, tout ça va émission moko tu vas comprendre s'il te plaît. Na tuni aux questions. Na tuni aux questions. La formation peut la cause batu na ça la formation. Mais grâce au bimisi raison la formation na place OK kunda maman. Formation na lo voiture la période na lo boya. Formation peut la cause na ça la formation. Toi la cause batu na ça la formation. Mais c'est une formation là est tombée maman Koufi dans la formation là té tout monde muta sala kana banque a boyi MC chef ne so ki opesinga 10 jours na ke kuna maman na antenne logo musala ton na maman na formation loba la pas na loba formation la formation ça l'équipe maman no avaler aussi ce que loba na répondre formation yo ça c'est là maintenant peut-être nga nazo expliquer ba tu bien té formation on nga no sala ba formation na poto ba tu formation muso sala l'état est à foutre leur formation d'accord. L'état ou de forme sala no bako tindo na forme musala oyo salaka bango de bako futelo formation bako tindelo o sala formation ba futi bango ba futelo formation ezanga ba formation mususu na poto yo futi na mbongo na push exemple na ngina sala formation ya aide soignante par exemple na futi oya mbongo nanga pona sala formation ya aide soignante exemple pona après na banda ko sala maintenant formation onga na sala ngana zaki nzambete pona ibaki mama akufi na biso ke na futa ki 2300 2 jours avant liwa ya mama do liwa ya mama ekuti ngaki na même pas na mbongo na ne lokote donc ngande na sono bosu na tisi live bato ba na snap nanga bato ba na live nanga ba yebi ke grâce à banda ki déjà formation et puis na kenda ki matanga te za te ke pona formation te non na ke ata formation on a fouti yango na mbonga poche nanga mais na ke na kete parce que na émission déjà dès le début ke bato ba comme si matanga trop quelque chose que je n'attendais pas et comme trop likolo baner ya famille maman on pe na ba famille na ye matanga comme na ko pesa ngote na ko digérer ngote no kendete ba nere ya dikolo no kendeta no zela ke ba nere kita makambo sila no kende tala siko hein no kende ata même dans 2 mois no kende place ba kundie tala siko ko le belo côté hein no kende tala siko na salelo na sala maintenant tes zila travail grâce avant ça la travail na tout na personne question na ebisio soki yo zo sala fête lobby anniversaire na obe di bala na yo. D'accord? Et ngano lelo na yibiso ke David o mone de bala no lobby no ya na bilamba tout en Gucci. So ngana betelo ke lobby no ya tout en Gucci. C'est que na sombi déjà ba Gucci amono. Ou bien c'est que naza sur na poche na ngana na monto o na ko sombela ngo ba Gucci, on est d'accord? Mais so ki nga déjà na on la kabatu ke na Mars. Na yo na laka ki yo ke prochaine émission no ya na voiture asika. Na laka yo to na laka yo te. Zala honnête. Nga na la côté de prochaine émission no ya na voiture asika. Nga za na confiance d'autre. Bon, kozana confiance ngati na lobi kaka. Nga na laka yo te. Dernière émission to uti ko sala. Nga na laka yo te ke soki na yes na ya prochaine mo na ya na voiture asika. Na laka yo te. Okoki koloba mais ozali na travail au sala. Te c'est là. Yo loba obanga nzambe ya. Tout ça na émission. Na tu nos questions. Na promete na ke David. Na prometa ki yo ke na ya na Mars, yo koma kamo yibisa. OK. Kana plateau. D'accord. David Mars non ça le plaisir non na voiture asika. Voilà. Au film na ngote. Voilà. Oh makam na yebisa yo. C'est là thème aller c'est là. C'est là. Makam na yebisio na live na nga. Tous les jours na bano yebisa batuke na Mars. C'est que na lobby bongo, c'est que voiture déjà ça ou bien voiture ça ou bien peut-être etikanga peut-être 1000 €, ou bien etikanga 500 € na ça sûr que ya Théo Zambo ta sona 500 € be 1000 €, ou bien na yebi ke boss na nga
ya wule toka motema mama Claudia Sassou so la senge na yebi ke na Mars na on a dit c'est là malembe ko c'est là c'est que na yebi merci Michel Kombi nana pas de bien vie na yo ezaka ko se ko azaka ko senga pesenga osa de na poto place ba so rambo comment si muso ba ka ba 5 heures pas que musala bref c'est sûr David la ko senga ba ya Théo Sambota ba ku fate ba sala kaka ben tel ba sala José Dikila so na vandi net na plateau no atinde denga bongo tia carburant pour voiture nanga et consommer na otambola na voiture à sport José Dikila atile nga carburant mabe sata na singa batu te na vandi net na live ou bien na Facebook non singa batu na neelanga te d'accord mais na sala musala na lokola musicien batu oya boraka de batu wana soki ana problème on senga bango na oyebi soki nazo sala formation naza en pleine formation d'accord on a fouti mbongo na poche nanga oyebi te peut-être dans 2 jours na sala oyebi c'est là yo oyebi vi nanga soki na sala yo so na ligne na bakeso c'est là oyebi nga vraiment kimia pardon na tuni pesa na connais pesa na 1 minute na tuni toi tu me connais tu connais ma vie non tu connais ma maison OK na restaurant totambola tolalana obone distrait ngai na tuni yo tolalana toyebani kana biro tu connais ma vie yo connais ça Mars osombi voiture il y a 31 000 euros c'est la tête yo expliquer bon c'est la ça somme ça donc des c'est pour yo expliquer tout le chenga hit papa c'est là na expliquer bien yo so que de cas Mars c'est là pour le bien c'est là ngai voiture nanga pour nga pina zana problème à explication ndenge ya joli mayala alobananga oyebi ko expliquer te c'est là ba yeko livrer na pesa ki déjà mbongo déjà depuis février na gérer voiture nanga na ki osomba biloko nani ya voiture biloko ndako na somi biloko ndako nanga na dépenser plus de 20 000 euros ba fauteuil ba table à manger ba meuble biloko tout ya ndako nanga na sombi ya sikaka na février na bi voiture na pesa ki déjà à compte ba bloquer nga voiture na gérer voiture et na voiture na février na space na ni privilège na biloko tout ya ndako nanga ya sika na dépenser 20 000 na gérer voiture vous comprenez na yebi ke voiture nde na sola ki na bango nde to komaki na mukanda Mars bazo ya ko livrer nga voiture ba ko livrer nga voiture 2 jours avant le roi ya mama zela na si ça bien pour bato ba comprendre bien ba ko livrer nga voiture 2 jours avant le roi ya mama na mois de mars na pesi bango 1 euro na bango oitikalaki na 4 grises nanga 4 griseurs barré maintenant voiture nanga tamba livrer nga ezaki ne loko moko na bano sepla na ngote fallait na memango na soma pièce wana kaka balwaki na kaka na Audi occasion ozwa ngote il faut que ndika na Audi pièce wana ezaki 1035 euros maintenant tango voiture ye na komi une piaka na pesi bango 1 euro maintenant faut changer pièce wana pour na sepla na voiture ya lokola net na lati boy t-shirt na poser fleuro mais t-shirt à Gucci ngam na poser pour na sepla na t-shirt comme susu design na kitoko tango ba ko livrer nga voiture 2 jours, maman Koufi n'a géré voiture les sous. Pour moi, na kenya na Audi ezati pour non lila. Na géré voiture. Na ndako. Na garé voiture. Tant que maman Koufi, bakundi maman. La vie continue. Na ki maintenant na Audi na baxi ingrédients na voiture na ngende na olingeza là. Voilà, la vie continue. Voilà. Dernière question, na tout na oboye. Ce qui do la nya ta lausan message en ça. Ngam na botaye, ngam na bimisaye, ngam na fulaye, ngam na sale, na fabukaye, na mabo, mwana nanga. Ok. Et quand ska ya mwana. D'accord. Ce qui est là, Karine, azongisio, ndenge azongisio de maboko nae. Loba, te. D'accord. Tu peux loba bien ko? Na bandeli. Karine a zou téléphone. Yé moko lobi ango. Karine, ce que j'aime chez elle, elle est franche. A lobi a sengi numéro nanga même pas ya Marie-Laure Mwaka.
ye moko aluki asali mosala aluki abenga na numéro ya numéro mosusu po abangaki na yamba ye te. Elle-même elle a dit explication na comprendre. Voilà, elle-même elle a dit alors bien sûr na bengi na numéro na ngai ekoma Karine po na WhatsApp ekomaka aya qui m'appelle na Nathan oyo poto comme na suka dele. Donc c'est elle qui m'a cherché na moment oh non les là. D'accord. Voilà, ok na WhatsApp na ye na profil a tie photo ya Grâce Mbisi. Lelo bakundi déjà maman selon yo maman bakundi déjà moni pe yo yebi camarade nanga na yaka na te na tuni yo na yaka na plateau na ba camarade est-ce que na tuni yo yebi nga kasi na yaka na ba camarade auto solo là maman déjà bakundi déjà la vie quoi qui voilà vie na yo ezongi il continue wa zongi déjà ota mwana odi o Michel Komba ola kisabiso à tout à l'heure sikoyo relation nini utikana na Karine bozo benga na kaka bozo solo là ou bien yona Karine etikali bongo tozo luka na olobate parce que nan pe na mona Karine vite fait na concert à Irto Watanabe o azo beta concert na donc la na event ba versa ça non na le 24 mai voilà le on a Dôme de Paris ta Dôme de Paris que Irto Watanabe Gogan mutna teme to linga Irto Watanabe na sengi en pleine émission. Soki Héritier Watanabe waza grand frère na biso mibale na ye soki akoki kosala sortie officielle ya ngana Karine Mokonzi première fois topesa la mbote tomona na boye penza tosolola toseka tosenga ngo epa ya Héritier Watanabe Gogan Motuna Tembe voilà ce qu'on omoni te que au perdre ce esprit Karine ayibi yo makolo na perdre au perdre na monde na perdre okomi kosenga na senga héritier asai sabino te asai oh bombe sa mbote kasiti osamani c'est là na banda question banela ngo esa ko héritier aza ndeko na ye aza pe ndeko na nga na sola na wata na ko wanga na sa communiquer voilà donc ngala na Karine aza ayebani amuta makambo ngala amuta makambo ngala kana to mona na teka boy kaka lokazo ka to kena resto tete ngana mbo yango OK ou bien te mona ni ka boy ka dans le vide ka boy kaka te ozo comprendre ngana Karine soki to mona na eza ngana koti salar Karine na koti salar eza ofele te ke po batu ba sepela ke Grâce Mbisi akuta na Karine po jamais ngana on permettre ko te na ndima ngote ko kuta na ngana Karine na lié ngape na lié rencontre à Grâce Mbisi na pour la première fois et continue sur là kasi yango bien okile lo baki bosala ki kopa oboma maman na yo na bambo linette yo garçon yo tant aussi sa live au matin na voiture na ngate au matin na voiture na ngate donc tu comprends que wota mais yo pe roi Gloria soit train dans la voiture na voiture il sert comme des aigles oh matin voiture na ngate goût et faut descendre tous les gens kan giri na bien la voiture na benga ngo kombo ni na bien nde voiture wana kombo na ngo nde mo ebimi bo choisi matata te na bien na tout non nde mo ebimi bo voiture les katana ikomo so utanet na Jaël so kutana na yitaye osani non tout aye na mutu kana oui yena Gloria deux personnes wana o tout avant na voiture na hey non tout abango pa na tie bango na coffre na me bango na hôpital qui m'a news Marie-Laure Mwaka ma copine Docteur Baboui aujourd'hui en forme je continue mais là c'est là mon PG moi parce que on est moi beau pende donc na récupérer faut na récupérer la vie continue vie na les réseaux sociaux so na batami yaya elobi Karine kuta bilanga makambo soko eza moto soko yo lali o ya kokoma mukala pamba ya Karine pourquoi mukala na eti nani etaka benga kinga ye pa comme mukala ye pa perdre o puis Karine o la moki na tongo Karine a tiu na profil a tiu photo na goût Karine ayebi ko linge nan Karine ko moni na ngina benga e bona moni atenga na profil zey na mosa boliko zela to benga Karine zela to benga Karine na mosa boye biso pardon moi écoute même batu musa benga nga boki sa Karine a ofinga zela kolbate to benga Karine Mokonzi Mokonzi ce ka yambi et ça la biso bien moment Karine ngala komi kombone copine de cœur yo kuna komini copine de cœur beaucoup à niveau non et nous sommes kalati bashi ayamba zela yamba
la barona yamba. Oh là là. Nza pas touché da motema Karine yamba téléphone ko. Karine pe ero la mukiti. Ba chinois pe ero so ngai Karine yamba te. So binge pas do yamba te. Adam Sala. Karine musala. Mas ibu. Na komama Zia la kata koto, zia la kata koto. kata ma copine de cœur. Yo meka pule pa na yo tota non ce qui relation na bino ngo Jaël Na komama copine de cœur. Jaël atikali ye moko krisa lukoki ile kina yo Ma copine de cœur. So na benge mona kratina na chamele beto kai. ana musala. Tike sonné. Karina ya bata. Ana musala. Kari comme ça mona makambo. Te ana musala. So ya mbite pa no, pa nga pa ya mbete ana musala. Akoma musala ya, nga pe na koma formation. Biso tokumo kende. Yinga formation, ye musala. Ah ouais? Copine musala nga formation. Katana. Ana musala. Karina na musala, kari ero sala lingi suba jete. Depuis 11h. Avec Nabi arrêté depuis 11h. Numéro à Karina téléphone na commune. Ma copine de cœur. Et rebattoisé vertige, ma copine de cœur. Et Karina Massa Bolingwe, na moni boy Karina tcheka na profit pendant une période de tout ya matanga. Comme c'est ça qui rêve na yo Hein? Et ça va poste to que la Karine rêve na yo. Ba tcheka na profil. Et sopi oti. Benga tcheka na profil. Et sopi. Vous à la concert à Héritier Watanabe le 24 novembre. Oui, balé. Yango na la senga Héritier Watanabe go gal moto la tese ya susu. Yo katinga tika la solo na senga. Wata la. Presse, grand frère. Oza grand frère à Karine, oza pe grand frère nanga. Na mona ki osepela ki parmi les musiciens, oza peut-être musicien liboso, obenga kinga otuninga bubungisi na Karine. To seki na téléphone, ça veut dire que osepela ki ni na solo li na Karine. Mais kokuta na biso afan bazo sekango. Mais biso to solo li na cause, il faut yaya moko kwa za musicien. Mais biso to poni yaya wana to poni héritier. To poni concert na yo to yebi keza concert na yo. Mais ata na suka ta au concert eselaka. Oyebisi bato tongi to matia 2 personnes. Ba pesa na mbote. Pona na pesi to pesa ni mbote te. To pesa ngoka na maboko a grand frère na biso. Po oza grand frère à Karine, oza pe grand frère na nga. Dengo traita Karine, dengo traita nga pe. Osala teke osala déséquilibre te. Parce que nga la kenana ndako héritier sans rendez-vous. Biso héritier a pesa biso ba privilège wana pa na to la barrière te. Karine pa na barrière te, nga pe na barrière te. Preuve honnête, grand frère zaki na studio na tindi moto na studio a pesi mbong batinde nga. Donc aujourd'hui se fena lokola donc bana no ke tout mais aujourd'hui se fena to lo baka bana penza bana o supporta Nice. Bana to bana carrière tilelo. Ndengo supporta Karine, ndengo supporta ma. Quand ndengo sepeli to solo na Karine, to lingi to kutana na Karine devant yo. Merci beaucoup. Ce qui mona Karine atala yo ni no koloba. La pese bébé Henrietta Mbote. Pese Henrietta Mbote. Ozali loba pona ba chinois. Na pese bango merci. Ba chinois tena kinga we na maman ngatanga. Ba sutena kinga merci pona bango. Merci pe na maman Charlotte. Ba conseil nae vraiment à fortifier kinga. Merci. Maman Aboti Karine. J'espère d'azaper maman papa manayo. Oui, merci na boss choisi ma tata le vénérable grand maître. Et ça va emboter. Aza penza boss mais aza lokola grand frère. Aibi ko conseiller baleki nae. Merci. Merci beaucoup. Boss choisi ma tata, merci ya Théo Zambota. Qui ça le coq qui peut en mouton Hein? Qui ça le coq qui porte Christian le coq poto na poto, merci pe. Manager veut dire David Mombele. Merci na ya Théo Zambota, merci na Aigle Fali Popa, merci beaucoup na ya Grâce Mariam Ebonja, merci pe na 1000 visa. 1000 visa. 1000 visa. 1000 visa pe appeler ça qui contribution. Visa. Merci beaucoup na 1000 visa, merci na batuno surtout. Merci na ba fan na ngape bazalaki wana no ba pe rien. Olga roga solate te pesa ite
merci na bato nyonso to nalingi kaka mot de la fin ngai grâce mbizi na bana makambo ba voiture lelo te soki tozongi normal na bato basungi nga je dis merci beaucoup mais nakomi na nga na 11 000 te naomona rapport moko te na 11 000 na voiture oyo ezokote 31 500 naomona rapport moko te donc ntango nazalaki na bula osomba voiture na nga depuis janvier naolala na posa voiture na nga 11 000 ezalaki te. Donc voiture range été le matin. Bango bakoseli nga ke nasombi range na nga na range te na préféré voiture na nga ke range à 10 000 euros eza mais voiture natambolaka 10 000 euros eza te donc nabandelaki kaka badélire na ngai ya kala kotambola na voiture ya bien po esala nga mpe bien nasala mosala oyo David mosala oyo ya pasi tozala humilié tout le temps toza abandonné toza rejeté bamona biso mapapa bamona bete mosusu aotraité omono neti wa eloko te merci donc biso eloko ebikisa biso bamona biso mwa bato mwa valeur totambola ata na mwa voiture ya bien merci yango nde ebisa biso kaka mwa valeur merci vraiment merci beaucoup na King Lova merci na DG César Akindu DG César Akindu message na ye Sa Voyage agence de voyage ya sur na Brazzaville donc soki oza na Brazzaville olingi kaka oya poto donc soki oza kaka na Brazzaville olingi oza na Brazzaville olingi oya poto obengi ka boss to David Mombela otia numéro ya téléphone donc oza na Brazzaville olingi oya na poto agence assure sur escroquerie eza te boss ye moko déjà aza na mbongo boss César vraiment nzamba pambola ye classe yaza merci vraiment merci na Glace Busy merci na passage na yo la sexy merci de susu na technique kuna ya Michel Kombe Aigle merci na Christine Dongala merci na Djibril Biaki BH Car les jeunes entrepreneurs location de voiture location ya immeuble appartement na Congo Djibril merci place aux autres la biso Alliance Esprit supérieur merci place aux autres la biso to pesa mbote na César Boltsingabi na Villeneuve-les-Rois to bosani yote boss Jimmy Belau ya mama Sora ya Mosia Pembe ya Mulai biso pe to bosani yote Christa Lukoki manager émission merci place aux autres la biso Frank Keto mokonzi ya Villeneuve-les-Rois place aux autres la biso merci na yo José Dikila merci na ba partenaire nyonso kimia na mabota na bino merci. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.